bandeko acte mwana mwasi asali akoki kosala yango te. Bandeko elakisi te ki azali mwasi moko mobulu to mabe, elakisi pe te aza mwasi moko malamu to nini. Mutu moko tako kojuge mpona acte oyo asali, kote comportement na ye, kote vi na ye ndenge azalaka. Me nde acte oyo asali bel et bien eza mabe. Ata boyoki maloba ne oyo na kotia sikoyo, ndenge azojutifie, ndenge azoloba ntina asalaki yango, bokomona toujours ezokende na contre ye. Nazotiela bino yango boyoka. So mpe toke susu na YouTube, ndeko na biso Tania Mabedi, banda toyeba ye na YouTube ntango azalaki na Karine Mokonzi, mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Dalia, Yebisa Barumbo, et toi, je t'ai pas expliqué. Dis-leur comme ça. Tu sais, moi, je m'inquiète pas tout, j'ai pas peur, mais j'ai seulement, je crains juste pour ma réputation parce que je sais qu'avec Messieurs Bonheur, il n'y a rien. J'étais à Ipen, même hôtel que j'étais logée. Donc, ça fait longtemps. Je t'avais dit que j'avais quitté Ipen, non? J'étais maintenant de côté ici avec Itambo. Donc, hier, avant-hier, maintenant, j'étais à Ipen, j'étais allée chercher quelque chose là-bas au marché d'Ipen. Dès il m'a vu de loin, il m'a dit, ah, Mariana, ça fait longtemps. Moi, je dis, ah, moi, d'ailleurs, je ne le connais pas. Tu vois, le temps qu'on était en train de, on avait pris vraiment du temps de filmer le baron depuis au début. Il a commencé à me rappeler, tu vois, monsieur David, qu'on s'est croisé, monsieur Dav, non, on était en la même tête, tu m'as salué beaucoup trop. Moi, je dis, ah, d'accord, je vois, monsieur Bonheur, vous allez bien? Oui, on a commencé à discuter. Et après, il m'a dit, non, je te dépose. Mais c'est une connaissance, je ne vais pas quand même prendre la voiture d'une personne que je ne connais pas. Est-ce que tu le fais, tu le fais comprendre vraiment à ces personnes-là et tout. Na YouTube, ndeko na biso Tania Mabedi Neema, tango toyeba ye na Karine, toyoka tout le temps na video ye moko alobaka yango, ti Karine ntango akende poto tobanda koyoka ye alobaka yango, ye na ndako na ye bana mibali bakomaka te, azalaka na bana mibali te, nana tuta nzota bwana mobali te, banda balinga na mobali ne wana, alingaka pete mwana mobali apusa na pembeni ne, atuta ye to akota na ndako na ye, bokokozala boyeme na libanda. Me banda basala théâtre na Leketchu, libala ekufa na mobali ya poto, so botali bokomona Tania Mabedi, banda kaka epoke wana libala ekufaki oyo asalaki théâtre, abimaki me acteur principal na bafilme Leketchu, makambo eshanza pana ye bana basi bakendeke susu te, kaka bana mibali. Soki pe botali video oyo atie turu yo na Congo mokili, no na Congo mobimba oyo ye, bokomona ayambi Mura, ayambi Leketchu, ayambi Barezi, ayambi Matika Songo. Apart wana ayambaka na bango ye mibali, en tout cas ebele kebasi. Nyonso wana elakisi te Tania Mabedi akomi mobulu te. Donc mutu akoko juge te soki azoyamba mibali na ntango aza koyamba te. Wana eza mpo bokomprendre moke ndeko mwasi oyo
tokoko juge ye na geste oyo me tokoki koloba ndenge azalaka te na vie na ye mpo ntango tokoloba za ndumba nzoka aza ne ndumba te ntango tokoloba za calme nzoka aza ndumba bozomona ndenge moko toya komona tani ya mabedi aza facilité ti siko mpe tomonaka facilité me tokomprendaki neti ngai nakomprendaki asumukaki mpo atutanaki na bana mibali en plus ya babogar ya bacomédie ya théâtre oyo akumisaka donc abimaki na bango mpo atutana na mwana mobali te basali mpe théâtre ya mwasi na mobali bayebisi ye mpe asala yango neti solo bazokange mpe na nzoto alors yango asumukaki maza mobulu te azalaka ndenge azalaki bandeko boyoki audio ya ndeko mwasi ndeko mwasi modele alobeli ye moko elakisi ke bayebana te baya bakamaradi te bamonana tout d'abord bolandi bien moto wana ntango atelemi na voiture azobengi ye azoyeba ye te no nsima moto wana arapele ye nsima comprendre na banda komona yo me baya bakamaradi te baza komona ndenge amonaka moto nyonso ndenge amonaka moto ayaka mpa bavoisin na bango ndenge amonaka moto moko asali contrat na copain na ye ndenge amonaka moto moko azalaki na ya na bango un certain jour me boza bakamaradi te eloko te okomata na voiture bongo te mpo tout d'abord mpo ye aya wana atelema na voiture yo okende na moto atelami to embouteillage nsima na nga bando solisa yo yo mpo ozwi temps moto yango tala oyebi ye te mozwi temps sikoyo ntango alobi na oke nga bona banda okende boye nga tozalaki boye mais pourquoi pas ndeko mwasi akolobaka ok soki alobi sikoyo ye ndenge alobi na ye matawa tokende ye alinga koloba naza na moyen oyo eza plus rapide moto ekomaka noki ke voiture na embouteillage alors eloko liso esalami wana mpo nakende mata na voiture yango bafuteli ye so moto donc bageste wana elakisi deja esini ya mabe mpo ndeko mwasi tia na place na ye to ndeko mobali tia oyo wana aza mwasi na yo omoni bongo image apesi mpe explication oyo apesi donc ntango amoni moto yango azoyeba ye te barapele ye toujours aza likolo ya moto ntango akomprendre moto yango alobi sikoyo aya komata mpe moto yango afuteli ye moto ye mpe andimi alongwe sa kodiskute amati na voiture yango mpe parfume ata bino moko oyo eza buzoba te asali bandeko geste oyo mwana mwasi oyo asali fo okondane yango fermement ndenge bato bazolobaki bakoki koenleve aza na raison bato balobi bongo baza na raison bandeko bato misusu bazoenleve na bato bayebi bango eza bongo bandeko bamisusu bazokende na bato moko ya confiance me baleve
eza bongo bandeko abongi mpe libela de ntango bato bazoloba bakokwa enleve o boye bana raison moto moko aza kofilme ye moto abwaki image wana aza kofilme te mpo ayebi bango aza kofilme na kanisa selonga mpo jip aparfume mpo mikolo toza ekenge na bakinape sikoyo mwana mwasi wana mati bakende kodepose ye sikoyo lisolo nini esololi na kati kuna ya kishanti kaka tala soki moto ajip wanako alingaka pesa mwana mwasi wana mbote mpe bayebani tosala nga moto ajip done ngai na bisika wana nabengi ye ntango azoyeba ngai te nalobi ngai nani oyo ndeka shofer wana alobaki soko arekonetre nga nabimisi mbongo nakofutele moto te napesi ye nabi futa moto na futa moto oyo ekotikali ka ngai na demare na ke siko ntango nakozwa mbongo napesi ye nalobi futa moto soki ye alobi memanga kaka ko ngai nakoloba nde nana bakote mosusu nazokende nsima na kotune ozokende kote nini soki nakokende nzela wana alobi bon okoma retard te mpo moto ekendeke rapide donc nakoloba nde makambo ebele nsima nango soki ainsiste na mema ye nakomema ye na depose ye donc modele nakotunele makambo na modele ya kozongiselanga réponse ayebi ke litoyi moko ekoleka basusu te akomonaki na ye na posa akomema ye te me na ye na posa akokabele mbongo mpo nayebi ye esili me sikoyo moto oyo me boni aye otelami wana olobi oyebi ye ye azoyeba yo te okomo explike ba longue histoire nsima alobi na comprendre yo mbala moko olobi na ya komatawa na depose yo alopesi mbongo ye mpe akiti mbango amati mpo na ngai papa robo elakisi boye ntango baza kokutana kuna baza kobwaka na baclin d'œil sikoyo mwana mobali alobi ta pecho nalukaka nazwi ye bandeko mibali boyebi yango bien bana basi bino mpe boyebi yango bien soko kiti modele ya tantini oyo na mwa lisolo ya boye boyebi yango bien oyebi ke tonto wana alelaka ngai garson wana okufela nga baseri yango mati mbango sino te aza presque inconnu omona ye bokutana bisika boye me boza na rien obosana ye meme na mutu do soko mati boye ezaka clair et net likambo eza wana ya mwasi na mobali na deuxième position nde tala ya deuxième position eza te kaka ya mwasi na mobali me bandeko elakisi te mwana mwasi aza mobulu na bandeli yango susu elakisi mpe te aza sérieuse na sokisi yango mpe bien elakisi kaka acte oyo asali yango te mpe ndenge bake bongo likambo ya bolingo oyo azali copain na ye to mobali na ye le seule explication mwasi na kopesa yo ya bolingo mosu eza nango te ya mibale koye kozala mosala me ya bolingo liboso davasi ngai natiaka moko bolingo sikoyo soko aza libre a tantine mobali wana alukaka yo
lokola bokutani bobanda peka bolingo lopete na musapia bokendeka na mariage ozoka nga tantini ko okitaki na moto soko za na moto te toza na moto moko zo luko débarrasser o changer moto alors moto amemio na car koma na ye koloba pete ke ozaki na moto te loba loba nga pe nazaki na moto mende yo na yeba yo avant nga pe moteme kende omona nde na bana kotala yo te moto aye sima eza teke na landi yo mpo na jeep na tiki moto wana te mpo moto wana mpo yebi position na ye te azala na mbongo azala mobola na tiki ye mpo yo namona yo baseri wana kaka olobi na kwela yo soka lobi na opona nini kaso reconnaître nga te na mokuso lobi ne bote mati na jipe onamonaki yo nango te soki omonaki yango te soki so omonaki yango olobeli kaka bote soki jipe wana omonaki yango te olobi na jipe na koreconnaître oso ndenge nini kochange bavoitire boye ozalaka chauffeur ubie nini soki na nayebisi yo teke ya ye soki ayebisi yo ya ye osoki wana koloba mingi te tika ya lobaka mingi yo loko kosala kaka pesa ye nzoto modeli ya kolinga bakisile na matabisi Dalia, Yebisa Baroubo, et je t'ai expliqué. Ah, toi, je t'ai pas expliqué. Dis-leur comme ça. Tu sais, moi, je m'inquiète pas tout, j'ai pas peur, mais j'ai seulement, je crains juste pour ma réputation parce que je sais qu'avec Messie Bonheur, il n'y a rien. J'étais à Ipen, même hôtel que j'étais logée. Donc, ça fait longtemps. Je t'avais dit que j'avais quitté Ipen, non? J'étais maintenant de côté ici avec Itambo. Donc, hier, avant-hier, maintenant, j'étais à Ipen, j'étais allée chercher quelque chose là-bas au marché d'Ipen. Dès il m'a vu de loin, il m'a dit, ah, Mariana, ça fait longtemps. Moi, je dis, moi d'ailleurs, je ne le connais pas. Tu vois, les temps qu'on était en train de. On avait pris vraiment du temps de filmer le baron depuis au début. Il a commencé à me rappeler, tu vois, monsieur David, qu'on s'est croisés, monsieur David, non, on était en la même hôtel, tu m'as salué beaucoup trop. Moi, je dis, ah d'accord, je vois, monsieur Bonheur, vous allez bien? Oui, on a commencé à discuter. Et après, il m'a dit, non, je te dépose. Mais c'est une connaissance, je ne vais pas quand même prendre la voiture d'une personne que je ne connais pas. Est-ce que tu le fais? Tu le fais comprendre vraiment à ces personnes-là et tout. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.